Mbote balandi MDG de TV mafuta sikizali ngai wabino la grande dame. Kaka ndenge tomesana comme d'habitude koya kopesa basango kopesa conseil en tout cas balobi nanga mama na biso la grande kolemba te mokili trop matata donc il faut ba conseiller bazala po esonga biso na keba bande ona oza mulai te na ozala mulai te. Nzamba pambola bino premièrement oui bino boyebi lipambola ezanga te na MDG de TV po esala moi bien bandeko lobi nasalaki émission moko ya Gomes oyo aza ko clasher sila mpona koluka succès bino boyebi na Congo ekoma so ozoluka gaz faut kotakine moto moko ayebani asali kombo aza bien po yo mpe bayeba yo bandeko esali pasi pe mawa na asir bato ebele oyo baa na réseaux sociaux surtout batalaka ba émission surtout oyo balingaka mingi baartiste na biso comédien bato ebele certainement botala émission moko ya comment il s'appelle ya Chikito hein voilà émission moko ya Chikito c'est ça son nom non ndeko mobali wana mwindu wana mbinga oyo jouait pas SB ah oui et asali émission moko oyo alobi makambo ya minene bato mayele ba comprendre mbala moko que tension ou encore courant elekaka lisusu te entre Sila na Leyandaya bandeko epesi pasi pe mawa personnellement nazokamwa na nga te parce que ça a toujours été comme ça yango na oprofite na pesa moto moko conseil na yebisa moto moko oyo azana abengami na grandeur wana etoile monene yo moko na bandoto lota to pe na baprofesi bapesi to na makambo nzambe aloba na yo oyebi ke lobi na yo eza magnifique bien que lelo peut-être omona ngo nanu mpenza te mama papa za motema monene Dieu va te préparer bamakambo mingi okutana nango batempete na bavent eza po positionner yo enfin que lobi tant obana vivre baconséquence ya élévation oningana te yaya élévation ebendaka mbonge élévation ebendaka mipepe élévation bomonaka wana yango bomoni Moïse Matuta yemba alobi alobi ayembi alobi omati mingi keba na vertige omoni so oza likolo obwaki miso na se fosa très attention obambana siko eloko nini elekaka omoni so moto amati bato bazala na se bazala na tendance bakitisa moto wana siko bana bakozala na bamamo babanda kosala so oza moto moko ozala préparé na grandeur te okita ose retrouver na se neti bango yo si omona en fait omoni so moto alikolo échelle otali likolo obwakeli esoyi wana esani ezwa nango ete ezongelo na elongi sikoyo eloko nini elekaka na Congo so moto amati oyoka bato baobambe mabanga baolinga babenda ebienke baokokoma place aza te sikoyo ebele babambanaka pourquoi ntango alikolo ole afocus na makambo ya likolo mpo na nini ase stabilize ye afocus na makambo ase ndenge bato baobwakele basoki baobambe mabanga aluka répondre yango omoni ntango olinga orépondre to oluka okipe bato baa na se okita eloko oyo ozobosana ezaki bango baa na mposa ozonga lokola bango okita orejoindre bango yo mpo okoma na se nde eloko nazoyebisa yo conseil na opesa yo mama papa lobi ntango okoma bisika oyo bandoto ozolota lelo lobi ntango okoma yebake bamafinga barando ya lokuta bakokosela makambo baproblème en tout cas ozala partage na yo bible ezoloba na Esaïe j'ai créé nzambe azoloba j'ai créé l'élévation et j'ai créé l'adversité qu'est-ce que cela veut dire elingi eloba élévation etambola nzela mona adversité bomoni sila c'est une dame que Dieu a béni il est élevé aujourd'hui tokowanga nango te ata bato balingaki te bayebi na bango ke makambo eza ya solo yango bomoni ao vivre baadversité
siko sage kele boka répondre ate amuto et ça la ye pas si ba makambo mais en attend répondre ate pourquoi c'est simplement parce qu'a yebi que mambango etambola kandengwana nde loko na inga na peso conseil bando likambole anda ezani likambole anda ezali ke il paraîtrait Léa azala na kanda ya sila eza soki loko nini sila sala to pa loba soki nini et epesa ye kanda yango azwa bagarde na ye so bolandi émission ya Shikito bolimbisi nalingaka penza ko reproduire bon c'est quand même important tout cela bino peut-être ba voice mais na osala peut-être mbala sima ana zeka na peso na opesa conseil et so bolandi émission na bo mona ndenga zo koloba ba poser question par rapport à Léa ba poser par rapport à ya Sila en fait pour votre information mitoya na Shikito et pas ya Sila ezala Léa voilà ye mitoya na e et Sila pe comme azane mutu malamu motema malamu de quoi passer ba test pe masolo pe simba na onande bomona jour na SB ba vanda na bango bien et vous allez remarquer que bana Sila ba kachibi ba Shikito wana en tout cas balinga mama ba makasi mon anniversaire à Sila faut mon gachibi ndazo yambaye anniversaire moi VIP na otela bino ba image nango je crois peut-être ceux qui le loté lobby et en tout cas faut mon balinga penza mama na bango bandeko Sila ana ekaka au vivre na ekaka conséquence ya oya azali victime de la grâce de Sila neke azaneka victime ya grâce o nzamba sali bandeko Joseph ite bateki ya Simeon ya Levi na sali bino nini ka bato ya kende kotala kotikela biloko bateki ye nde mambo Sila zobika bandoto na ye donc ngolo nzamba sali mutu eko bomisa ye eza neti mboka Congo bandeko so Congo zo souffrir les ali kola bomengo nango botala ba richesse weta na Congo do nde na osala émission bona osala ngona téléphone matia o basali téléphone oyo Congo mais botala passion to komona ba guerre kuna Kagame a machin va mota a voilà face ta loba penza ke ya zo bunda pona mabela Congo bandeko okindo kite mboka na yote moso bunda pona mabela Congo nde makambo Sila zo mona do bato musu nde bazana ba otala po nini ngate sikoyo muto sala mutongolo za nzambe bosenga nzamba pia bino ekomi sikoyo ya kofinga ya kokangela kanda ya kolukela ba problème eloko yango nini bandeko toyebi te place bato bavandi ba problème ezangaka te ekoza peta mosu na raison pardon ekoza peta mosusu ya solo likambo moko elekaki to esalemaki mais bible ezoloba soki ndeko na wana problème oza na problème na ndeko no kemona ndeko na yo tomona Léa je crois année passée a joué na SB oui eloko nini yango eleka yandaya okovana moi personnellement j'aime Léa okovanisa Sila to ebisa eke no Sila ndeko na nga ta lelo boeleka na sepela nango te boza famille bobongisi ya makambo oyo ke mbala moko ozwi garde ozwi position sans ke moninga yeba bomonde bato bakufake yo yebi kaka no ndeko na tozala biso na problème te mais ya lingela yo boule alela yo dan moko mususu se retrouver quelque part atone ainsi ba glisselo pe loko mabe mais oui ba makambo ezalaka bolanda ki témoignage ya Maxi on a tiré rabino normalement deuxième partie troisième partie ezali mais malheureusement nazo y retard au coach sango dona minso c'est comme expiré marato Maxi alobi ezaki penza ke feti boye azoyebisa fille wana talelanga vert ayebi te ntoko nde fille wana bima na mobali na ye akoka pe kotiela eloko bino boyebi monde ya théâtre wana eza makambo ebele donc Léa ndaya nayebi te soki eza eloko nini oyo asepela nango te Sila sala na place aluka ya aza ndeko na ye ekoma kobima na minoko ya bato mosusu boye malamu te or bible ezoloba les rapporteurs divisent les amis sango akomema bandeko ezalaka toujours na baconséquence na baretombé na bamakambo ebele de ce qui veut dire ndenge ka biso bayutu songi nde mpe tobandi kolobela yango boye Léa koyoka esa ndeni ntango ekozonga ekoma mpe Shikito akomi na problème esuka wana te bato mpe bazala pour songolo bamisu mpe bazala pour pakala ekomi rando entre bango bomonde moto epelaka yango na okonseyo ndeko ozolanda ngai oyoka bato ngayo oyoka likambo na kombo na yo
oyoka to omona o constata mutu mo bozala ne bien mais lo mo ele ko sepela na ngote ma chérie mon frère ma sœur nzambe mutu azo interpeller ko bomba likambo na motema te et condamner yo parce que nzamba na likolo azo mona motema na yo ta mususu ye ayebi na yete ou bien blague wa sala ki wana ya ebika kezala na blague mais yo sepela te zwa courage bota courage bengaye yebise ndeko so na koma boye na yo eza parce que ta likambo salaka tala na sepela na ngote bobongisi de l'amiable eleki c'est ça la vie parce que bazangi na yebisa bino ba koko so ezanga te mais toi ba tuto ba koma to bongisaka ba relation parce que vie amulayi oyebi lobite muto okangeli kanda lelo muto yo sali mabe oyebi te lobita muso muto na ozala lobiko pona yo faut faire très attention réparer les relations c'est pas bon. Bon, bref, si là où vivre n'est qu'à bitumba, il y a destiné. Si là où vivre bitumba destiné. En tout cas, même ce courage, soit à la émission à biso bon, na évité cuisine Yannick, tindela émission même ce courage. Nous sommes de cœur avec toi. Soit ils en a battu balinga côté ba gezape na battu balinga ko. Nous t'aimons moi personnellement na sambela pona yo que Dieu te garde. Surtout à préserver na bamitema mabe ya bato na kombo na Yesu bakolonga te parce que loko yo za nango c'est Dieu qui t'a donné ça makomi ezoloba l'homme ne recevra que ce qui lui est donné du ciel ce que loko pesa meliote na lola si le ciel ne te donne rien tu n'auras rien ato kotinda kwa nganga de même ato simbi kisi bato balobi ke no ete eza kisi ndenga za na moto ya ce qui lo le pesa yo te ato simbi kisi lo salema te donc ce qui veut dire même bato bomona ba simba ba kisi bazo pela po soit disant bomona bomona ba kisi détrompe-toi eza lo le pambola qui est déjà lo le pambola qui est po so lo le pambola qui était alinga za loko wana te bible muto yo lo bango bible muto yo lo bango en tout cas les amis c'était ça conseil moke nazali nango ezaka ke Mama Leya, mon ande kono si la so ili kambo ezalaki oyo sepela ina ngote. Podi jouer de suite. Jouer de suite. Jouer de suite. O sepela ina ngote. En tout cas, auki velole. Mon ande kona yo bande obolimbisa bana bato bazo tungisa. Mon ande kona yo donc lele. Mon ande kona yo bobongisa. Mon ande ono bobongisa. De même, soki yo ozolandanga bandeko ozape na likambo kande na otiko loba nandeko na yo mona yebo solola mona yebo bongisa bandeko bolimbisi bano bayeko embriller ngai vraiment franchement kobote lengi excusez-moi la famille excusez-moi les amis yanda ya Leya mona sila soki likambo mo elekaki bo solola bo bongisa c'est ta sœur ndeko na ngai wana problème na mutu mona yebo bongisa bo solola. Et kobosa na te ke élévation me mabambonge me pepe yo zo bika ba makambo bat balinga kote ou encore ba yina ko sans raison ko kamwana yote et ezala ndengo na mabambongo élévation ben na nka bambonge na me pepe donc pour mi sanzambe pona ngo senga nzamba peso mutema monene et puis makasi ya supporter aussi ya kanga mutema de ferme le cœur c'est ça la vie donc yo toi tu as appelé à la grandeur et puis voilà quoi. Yo kobaka na balosambo nzamba batela kwa épargner à préserver c'est ça c'est ça ya moto nazali nango vraiment na poko lelo en tout cas to komi na biso na suka abonnez-vous massivement sur MDGD TV mafuta ya sika et